ici concernant l'inondation. Alors, ils allaient que biso toza ba ingénieur mais quand même toye ko pesa exemple ko pesa moi ba mécanicien na oyo toza nango ke concernant ba inondation. Boyebi mboka wana eza mboka moko ezali na ba rivière ya mike mike ba mai wana mike mike. Alors ba rivière wana pona ke vraiment ba mai wana ezala bien, il faut vraiment ko sala tout possible pona ko tshaba terrasser oyo ya minene ezala ba terrasser mo ezala rente. Ezala na se ya mabele, ezala na se ya mabele. Toza ba ingénieur te mais na ndenge to mona ba mboko to vandi nde ba salaka. Alors ba terrasser oyo ya mike wana ezala ba terrasser moko keza il faut ezala vraiment protéger na ba pembeni nango. Sango eza protéger na ba pembeni nango ekozala bien ke bo cimenter yango alors que ba mabele ekota na kate po mboka na mabele eza ebele mboka eza cimenté te. En Europe to mona que non ba mboka eza cimenté alors au mona ke ba terrasse ya mike ezala ba place mo boy mais o eza ke mai ya na pression mai eza ya ebele il faut que ça là ba terrasse oyo ya minene wana ezaka rendre ba tyango penda na se ya mabele wana nde ezalaka soki mai ezaka munene penza de yango wana ezalaka na pression ke tant mai eza na pression ezokota na kati ya mai wana ezobima directement na rivière oyo ya munene mais tango bino bozosala ba terrasse ke bozwi ba terrasse ya mike na pembeni nango ya bordure nango bosali bocimenter yango te alors eko créer ba inondation botala ndenge frère na biso a expliqué alors on va revenir bomoni biloko oyo il faut suivre ezalaka oyo bozomona oyo eza terrasse ya sika oyo basalaki na veni oyo epanzanaki basalango très bien tozana aller vers ma campagne epanzanaki awa tonakisaki bino baérosion ndenge ezalaki mais botala eloko moko oyo baingénieur na biso baotanga classe mais bazokoka kosala makambo comme il faut te bomoni mabango oyo nyonso ya bamabango batika yango na balabala bazelo nyonso oyo ya bazelo batika na balabala eloko ni eleki boremarke awa botala ndenge batimoli awa nde bozomona nde batimoli awa moni munai nango basali terrasse très bien mais bazwi bamabanga oyo babomaki awa batiki yango vide mbula soki ebeti ememi mabanga nyonso na balabala sadike nzela eza so propre te mais nzela yaki propre ezwi mabanga ya ngambu kuna eye nango koto mais so qu'est-ce qui se passe kobanda kuna basali terrasse bakitisi yango na profondeur awa nyonso bomona profondeur oyo tokokende tokei na bino tozala mopanzo mpo basofate maboma botala awa ekomi kodimine oyo bozomona batika bamabanga nyonso na basalite ekota na terrasse kaka bato akompagne oyo bomona oyo baisala mosala batiki yango bongo sans koyeba ke soki mbula ebeti ekomema basalite nyonso oyo ekozonga na terrasse baclini te se banettoye te siko boya siko botala eloko esali nabandi bakobuka lisusu babeto mosusu awa mpona kobongisa terrasse yango mawa mosala ya kitoko mais finissage ya mosala nde ekomi problème botala awa bomona bazela na kati ebandi omata donc ntango nalekaki awa jour wana na bana bango bokire bolongola bakayasi nyonso ekoti na kati parce que terrasse ekomi mokuse mbula oyo ebeti lelo je pense que esali badega botala biloko na ngambo nyonso yaka na terrasse tobandi ya siko mai etondi terrasse ebouché terrasse ebouché yango tobake suivi il faut ezala soki botali awa bomonaki mabanga na mabanga botala bomoni yali teke nini mabanga donc c'est-à-dire so tie lokolo awa kodinda te parce que mabanga nde ekangi terrasse mobimba siko bakozwa mosala ya kokire so bakire awa oamea te ntango bakokoma awa basala ndeni mpo awa na se beton moto ezali beton ya likolo mpo olekisa yango okokira yango ndeni ekomi sikoki mabanga ekomi lokola beton ekangi nzela nyonso alima ekosala nini ekodevie na balabala so edevie na balabala ekomi oboma nzela donc baoyo nyonso oyo nakisa bino oyo eyali eloko oyo etondi na se eza ya kotonda oyo tu eza kotonda siko tala moni yango nde esali donc awa to niati odinda te ekomi nango donc kayasi na kayasi donc oyo okomisa ta batoni ya kayasi oyo basali perte na yango ekoti awa siko kayasi banda kobimisa yango sikoyo na mai ekobima ndenge nini defe bana danki ya mike badanki ya minene te soki fo pa bobooking donc botala misala esalama botala terrasse ndenge ezindi bomona yango wapi donc bakoki kobimisa mbongo mpa mokonzi ya mboka tozali vraiment na obligation ya kosala suivi botala terrasse etondi mulai bomonaki ya kuna yango mulai ya awa donc boka sateke yaki mokuse tout ça bani non bazoleka mpe chaque jour bazomona yango ke eza danger batiki salite kuna botala bomoni terrasse kuna ebouche na se ya pont ya moto ya ndako ya moto awa terrasse komozonga ndenge ezalaki botala mai etikali kuna mais awa mai eza te ali baingénieur na biso totangi na comprendre te diplôme bona ngo ya ndenge nini bomoni
donc musala yango yo ki basalaki yango okomona pe bana ba diplôme bana ba papier ba ingénieur ba soi-disant donc bazongi bato na kata merde ozomona koto nyonso normal ozomona donc voilà na basinga courant koteleki na mai baka ah non non faut tout ça bongisi yango c'est bon donc voilà il faut tout ça la suivi soki on a besoin mboka oyo on a besoin que réussite à président ezala il faut tout ça la suivi ntango basali likambo oyo nyonso basala yango sika oyo nyonso ezalaki te ozomona ntango mpo eza pesi mitingo basala eloko biso tosali suivi nango mpona ezala bien soki te eza mato merci na tiki bino na expliqué bino concernant ba terrasse apesi moi nini parce que pour moi ni place oyo mai ezoya ezali neti mai ezoya moke tant mai eza moke wana ekoleka nango mais tandis que tant que bino boche mabanga te boche ba simbo cimenter yango te na ba pembeni nango ba bordure alors ekosala que non vraiment mai wana ekokoka kokota na nini wana te ba mabele ezokota na kati ya ba terrasse alors terrasse ekozala déjà bloqué soki bouché tant que ça bouché wana mai ekokota na kati te ekobanda kopanzana na nzela et puis ezo détruire pe oyo ba travaillaki et en plus bamboka neti ba Congo wana eza te ke kocha kosala nini ba terrasse na ba nini na ba brique wana il faut kosala vraiment na ba béton ezala ke bo travailler on na société ezala ba société ba sala ba béton wana bo travailler na béton ce que besoin ko déposer yango ezala te ke bozui nini ba brique bosali yango et puis bozo poser yango neti bosala ka bandako non ezala ke bosali nini béton eza neti ndenge basala bandako wana oya bandako ezalaka ba maison mobile wana o ba transportaka wana ezali na sens wana be oyo ba neti ba terrasse ezali il faut ko fabriquer yango na société il faut ko créer société moko ya monene esalaka ba brique esalaka ba nini ba béton alors na ba béton wana ezana ba béton oyo ba omoni ba terrasse oyo ezalaka ronde eza monene alors wana ezali attaque bomoni ezali neti na dimension neti ya tonon moni tonon siko eza double nango siko mabulu wana tie double nango siko eza ya monene ba terrasse wana bachaka mona se ya mabele ya mike e yaka nango à partir de bandaku tout ça après tango ko yena bandaku wana ekoti na oya monene siko wana ezalaka na protection eza na kiyungulu moko boye bachaka ngona se kiyungulu wana ezotamize ba mabele ba salite onyoso yaka ezotamize yango alors tango ezotamize yango mai siko ezodinda na kati ezoke siko na ba terrasse o ezalaka rendre na minene parce que mai wana siko ezokota na ba terrasse wana kindaka directement na ba rivière so la bonne na ba rivière siko na ba rivière wana bachaka ba protection bachaka ba mabende mo boye ezala neti clôture so bozo tia on a pembeni so attend mais eza toute une société il faut travailler eza te que ozui kaka terrasse au sali bongo o cheka ciment boye après bozi non ça c'est et où me la te so bosali en système oyo alors yango wana to yeki to beta c'était pour to pesa bino idée to za ba ingénieur te mais l'expérience o to mona to zo mona ndenge na ba poto ndenge so salema yango wana to yeki to beta pesa to pesa un plus bolanda programme vraiment très attentif tout d'abord terrasse amike et ou tarnet ba venir amike boye nango sikoyo e fezala siko cimenté à venir à la cimenter et puis kotia partout kotia goudron parce qu'on a ba bordure nango il faut kotia ba protection ils en est ciment kotia ciment moko boy béton ba ciment o te bino bozotia bozi ciment bo sangisi ngona soki na zelu botia non il faut que ça là dans système ya société botia ngo pendeza la comme béton parce que ngo ba komi ko poser yango ko poser yango fait que ça vraiment que ils en a endurance et ça la penza qui a mai et sali ndenge n'y a pas pendant une année 2 ans 3 ans et ko tobola béton wana te parce que à partir de béton wana ya mai wana et ko kita wana parce qu'on a sesiko il faut timo la musika pour na kocha ba nini ba terrasse o ya bolo o ya rendre wana minene parce que wana nde bando benda e ko kende na mai wana tina kati ya rivière parce que bobo sana te na rivière wana il faut bossa la système ya tami wana ezo tamiser mai e kota na salité te si ko tango zotamise mai wana ezana ba société ekenda ko sala suivi ko kolongola ba salité wana ko tala so ba terrasse za boucher alors pour wana nde bokomona que non vraiment ba terrasse o bino bozo sala e ko zala efficace et puis oza makasi mingi alors soki bozo sala ka bomoni neti notation boki bo sala na bino boche ba ciment e ko zala kitorote alors e ko zala tout moment e va recréer kaka ba dégâts alors yangwana ezali to robeta pe c'était côté
gouvernement pour ça la tout pendant beaucoup ça va société où il faut ça la béton dans sens que il y a ça la terrasse moko ya minene ou ya minene vraiment où ça il y a rendre wana et que ça la bien en plus na ba ebale nyonso il faut ça la neti clôture bo clôturer boche siko ma bende ou bien ba béton ba chaka nanu ma bende mo ça durable alors boche ma bende wana après ba ko cha béton siko na sima ma bende et ça la neti zo protéger mai et ko ko bima na mbokati. Alors c'est ça que l'idée que mayo chino de Bundesliga to yela bino poto ko éclaircir bino so ki bo sali yango bo ko mona ke non e ko sala kitoko pi mai bakangaka yango te oya mbule zoya mai wana bakangaka yango te batikela yango passage toujours passage pour que mai wana ki ne kota na rivière siko ba ma bulu oya minene il faut ko cimenter yango ko cimenter on a béton ezate ko cimenter car ndé ba sala non ozi d'abord béton wana basali na usine boye na bo poser yango tant bo poser yango siko boye ba bandi ko poser siko ko chama belé pembeni ya ba béton wana tout d'abord boche na protection il y a manza mabende après béton na béton wana siko na sima ya béton wana siko boloni banzete siko bando protéger ba mai wana tango ko ya ezoya ko nourrir pe banzete za la protection mon tango komi makasi alors ko sala pe eloko mo kitoko alors e ko jouer pe rôle mo ya kitoko bon on que pour mona ke eloko mo ko ezalate siko na ba mabulu wana ba ko créer nini ode to lobby ba tio wana terrasse o ya rendre na minene o bien carré za na o mabulu ya minene ba chaka o ezaka carré parce que o mususu ezala rapport ezouta ya mike e uti na ba veni e ye kokota na ya minene o ya rendre après ya rendre e koti na mabulu o eza na très eza munene penza siko wana basala ngo ba terrasse carré wana eza béton bazo poser yango ti ke kota na rivière bon on a que vraiment mboke ko bonga makambo koma kitoko so usali système wana et vous ala kitoko toza ba ingénieur te mais tozo yela bino ba idée ba bwa kango te alors bolanda programme attentivement pour mona ke mboka wana eko bonga alors merci ezalaki ya bino mayo jino de Bundesliga to yaki poto beta c'était pour na makambo ba terrasse pour éviter batuba kufa alors eloko mususu ezali ke gouvernement il faut banda ko construire bandako ba construire motundaku ba pesi ata crédit dans le sens que ba construire na bandako social so ba moni ke motu azana place moko ya bien ta bandako ya Congo bandako oyo manzanza oyo eza bandako moko ya bandako te il faut construire vraiment bandako moko ezaki en étage bandako moko vraiment durable ki batu bakoki ko vendre ce qui population baza mingi place on a pour construire bango ba bâtiment étage parce que ils a un système ya poto ba niveau c'est que net basala na Angola alors vraiment ozala kitoko au moins que batu ba ozala na bango bien so ba moni que ba place wana problème eza bien ba li ba réparer ou ba construire ba place wana il faut quand même qu'on soit bateau na ko chapa na banda ba social alors batika likuna bon ba bongisi wana après ba ye ko zongisa bateau na banini na bango so ki pe l'état bolinga a futi bango mbongo bien a sombeli bango place mosusu alors e ko zala bien mais ko zala te kaka que bateau ba kufi pour ko soit quelques-uns pour pesi bango bandako après mais les autres ba mosusu puis baza pendant bandako mo ça c'est pas de maison ça c'est bicoque ango pendolo ba pesa bicoque te mais ça neti ba biloko mo beba tant aux arbres na mike tous qui na ba village pozo qui na ba village bon ba payote mo boy alors c'est pas ça quand même bandako vraiment boy manzanza comment neti ce qui couleur nini na comprendre raté alors vraiment c'est regrettable wana benda to beta c'était vraiment gouvernement il faut bazwa makambo ya charge merci zalaki ya bino mayo jino de Bundesliga bo s'abonner massivement bo kozala dessus et biso to yaka na dernière minute pour na clôturer merci I love you see you bye. Ja, meine Tränen sind aus Blut, sag mir nicht, dass du mich liebst. Ja, wir sind ein Team, aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Haben sinnlos diskutiert bei jedem Beat. So oft gebrochen, lag am Boden, doch ich war verliebt. Ein Herz doch bei jedem Satz, den du von dir liebst. Ist das alles noch real oder nur ein Spiel? Du hast Kontrolle in der Hand, doch ich will nicht spielen. Du sagst, ich kann dir vertrauen, doch ich kann's nicht fühlen. Du bist immer wieder dieses Scheißgefühl. La terrasse est boye. Bandego bataboy tolo baba spela. C'est bien les animaux. Kota bino moko. Ndenge mama wana zo bimisa bena bamanga na mai na terrasse.
pour batekela bato et après bato mosusu bakoya wana basobi mpe bamanga wana sans koyeba keno bamango babimisi yango na terrasse kotala bino moko ema haben sinnlos diskutiert bei jedem Beat. So oft gebrochen, lag am Boden, doch ich war verliebt. Mein Herz pocht bei jedem Satz, den du von dir gibst. Ist das alles noch real oder nur ein Spiel? Yeah. Du hast Kontrolle in der Hand, doch ich will nicht spielen. Du sagst, ich kann dir vertrauen, doch ich kann's nicht fühlen. Liebeskummer, mal wieder dieses scheiß Gefühl. Yeah. Wir gehen kaputt, wieso raffst du nicht? Du fickst mein Kopf, werde wahnsinnig. Du bist giftig wie Schlangengift. Du bist toxisch, ich merk es nicht. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Du schreibst mir SMS von nebenan, obwohl du mit mir reden kannst. Kann nicht schlafen, bin noch wach, gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, in jedem Spiegel hören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streck gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich stark und nah. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark. De tenter de faire ce caniveau indispensable pour la bonne tenue du chemin d'accès à mon abri bois, qui se dégrade à chaque forte pluie, avec des éléments de caniveau en résine de béton et grilles en acier galvanisé, bien moins chers, mais vendus exclusivement pour le passage de véhicules légers. J'ai donc creusé à l'endroit idéal pour récolter ces eaux de ruissellement une tranchée de 30 cm de large sur 30 cm de profondeur. J'ai ensuite déposé au fond de cette tranchée un lit de béton d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, ferraillé avec 4 fers à béton de 8 mm de diamètre. J'ai commencé ensuite à positionner ces éléments en les plaçant au centre de la tranchée sur le lit de béton. Le chemin présente une déclivité idéale pour l'évacuation de l'eau, je n'ai donc pas de souci de ce côté-là. Lorsque tous les éléments sont en place, je remplis les côtés de béton en noyant des fers de 8 mm de diamètre à intervalles réguliers. Le lendemain, je mets en place les grilles et voilà, c'est terminé. J'ai depuis reçu plusieurs camions de bois. Wach gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, zu jedem Spiegel hören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streck gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich Tag und Nacht. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht. Also warum bist du? Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben. Gino de Bundes TV. Bonsoir.